journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Oh, salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Solo eza que nazaki na place na ngai ya prière babengaki ngai vers 17h30 na numéro église ezap na numéro ya fille oyo église ezap eza na Mombele église nini numéro ya fille oyo église nini c'est Sion. OK d'accord babengaki ngai na numéro ya fille oyo que vraiment donc kita likambo eza awa eri ngai na kiti embouteillage ezaki makasi natunaki bapesanga précision eza wapi précisément parce que moi j'étais du côté Kimwenza l'horaire na komi bapesinga précision que non les cas stem quelque part là naye na komi la sango na moni mutu te na ben encore pour que sambela te balobi ka tuka babomi mutu awa to lokoti comme numéro na yo na téléphone na nde to bengi yo air na komi Nathalie na ju somme. Je voulais ramasser ces histoires que na tchana mutuka na benga batu to tchana mutuka somwe kaninga yi okuti pe mutango na kuti oya benga kingati na kuti oya benga kingati okuti ka ebembe ka ebembe yo moko yo ki somo mamo na tiki yango na sina lokotaki déjà sac na sapato moko donc ekota iza na mutuka sanke na yeba na suivi somo na tiki comme okende que vraiment donc na benga police baya ko sala constat nde to komi quelque part na rompe ngaba baye ko kalinga ki en tout cas obomi mutu parce que na utaki wana que obomi mutu mais na bomaki mutu te ngaite yo ba benga ko na qualité nini aza fidèle na yo ouais ole ba bengi yo mbamo yo moko démarrer ti na lié na silisaki déjà ya crime même na silisaki déjà de prière je commençais déjà à descendre de na vie bon en tout cas na le canal en adresse wana na commune adresse na koti pe vraiment donc ebembe moto abengaki ngai ou bato abengaki ngai bazalaki soutien oh mais tomoni ba sous-vêtement eloko ko inquiéter na bato ba sous-vêtement na eza na sac na yo ngoli na sous-vêtement na sac na ngai te il faut le ba bien na sac na ye oya ye lamba eza na question. C'est toujours un commandant Tozongila. Commandant, bonjour. Bonjour. Expliquez biso to moni bobimisi ba marteau singabilo goza mu ebele awa. Et puis bokangi Musayi na nzam. Disolo zande. Disolo zali ke lobby na 21h. Na vandi na porte à bureau pour na ali officier permanence. Na tiki soda moko. Na tiki soda moko. Misus na te ba bokende bokanga musique. Na ba na ngamba monga fula po abari na ngamba monga fula mingi. La Bible a 4 musique na bango. Entend baké na mongara 2 personnes en moto ba na moto vide. Mbang pa commandant le kombe wana kombo na ngai. Commandant le kombe jeep mo rezo ya boy boki moi mo si kasi taka ba lo baboy. Jeep eleki wa ba monga pe na matin na moto na vie agent wana ko to très bureau bon. Petit a cabine waza pemel mo atikala ki awe benga ba soda. To landi na point virage na biso na beti bo telema a doublé. Toke neti na entrée à Virunga embouteillage ya la kiwana na kiti na avancé à bimi deuxième bande akei na komi na porte ya poste na so fidi ba chef de poste na aux témoin embouteillage ya la mutu apete na kiti ma bingo seko la police antenne boya mutu ke boke mba muka bimi lisusu a ya vers rond point ngaba kokoma komi place à Kindele ngaku na olanda siko na makolo moto na Jean Bazola nde na sima ngasiko na ndo kimambangu na moni sprinter ndenge sala manœuvre ya Kindele wana na bimi liboso na ya ki 3e na bini ko kuma ka binga ufelo kumina sani ngabite ba kanga ote mutu ka mo jeep mo eza kuna e boa ki mutu ya solo atele minga mo na ye na porte na ye ngabite bosi mbelo te pona ebani pe kuna mingi kuna mo doyen kuna bosi mbate ngam na landi ngam na ne bosi mbate ba moko ba yeko tobola pine ko asima tanga ki pouf kizinga bi kitote matanga bino na liwo ngana o matate yo kitapenga contact ayeko kita apenga contact na bloqué na kilenge na feed na makulu atiki a Jean asali nini concrètement te ba loba ka boki mutu me wanga na moni te to lande ka ndenge to soke
réinformation. Tant on a vu, na tiki na Philippe, akangi na kati ya bureau, ngabi abimate. Na ke na zimu tukapo proclamer à public avec mingi. To tumba to sani, bazouan na yo tient na poste à Fidi liboso. Ne na zongi mbangu na eko luka intervention pour qu'on a tegi élément pendate. Na komi na intervention sans battre binon hop sa matina cet élément. Na zongi na moto, na kutipe capitaine azana na élément tout vie. To quitter na to tana on a lié pendant tout monde l'autre côté. To quitter na bana na moto. Ti na lié to kuta fille alala comme ça tel le beaucoup. Asa déjà kufa basinga awa na maboko basinga ya bleu basinga avec des traces ya singa on a beaucoup na nini bon jusqu'à niveau là tout le monde est dans l'autre côté na bi bon magistrat mo pas rappeler na mulumba abimaki ba mo abi ah ba na ka isango na bengi déjà procureur abese au PGA na passé rien na passé a passé na pe procureur o abiso amatete na informer abi bon ça va le ko komboué o dégager corps bon tinda rapport mabi ça va to longoli corps to zina na mutuka ya biso ya mbata ti wana to komi wana mutuka pe kufi ayo benga mo colonel ayo tinda dit kutu tanto to komi na mort ba o kitisa corps nde to mona position oh tamba kitika to mona awa pena na kingo pota e katansi pota chauffeur na biso awa azana image azana image bata ya morgue bamona o nini bwe batanga ki bamo tout potam na biso ko no mara ba sinyo donc les potam nini les tozongi tant to yé tozonga ki pinepe to ngisa biso tozonga 4h30 okoma to komi na procédé na pour auditionner tant auditionner azala na catégoriquement koloba eza pe wana omona maintenant na lobi bon sikoyo pesa sac pe comme à disposition na ngai toke no fumo toke to fumoli pe na sac bimisa nyos on bimisa dans tala capitaine Mohamed ndiye tisemo esalier yelinga oboya afungola l'image à liboso moi ce wana na elamba oyo na jipo akufeli on ba batablana ba jipo na ngana tia elamba oyo toute une question mais yo ba we dite metal est-ce qu'on a ndé ay ko ba ça malo ala kisi oyo vital oyo ezaki na lokolo na oyo akufaki ngam na longoli yango kana kota na mo oyo dans la sapato na mutuka tisiko ezaka na mutuka donc moko za na mutuka oyo ezaki na lokolo ekanga ngam na longola kan kolongo ngam na fungola ki naga oyo ezaki pembeni bon marteau yani libiti na singa oyo pe yango ezalaki abizaka en disant hier le bien taba n'est effectivement à lobby mon colonel a bien en tout cas beau sali sangai na si na koi ba preuve ezali na kokipe bino to tangi mbongo tangi 72 000 francs congolais yo tanga bozo mo yo chef antenne habitant yo le bail 80 à 70 tout le monde 70 ba zinde ngini après a saisi il y a yo junior so eza liwana ndeko précédent qui tozui bon oh 600 francs to kuta ina sac ya mwasi yango 600 francs kuta ina sac ya mwasi na kombo na yene ko pesa soko identité électe mais tant on a ko tanga awa na ko mona pe kumba kitu mango kalonji na bien effectivement alobi o eza yaso c'est comme ça ba corrompre bino bo tika en tout cas mon mango to lo baina mbongo corps à mort d'homme et Hollanda biso makila tu vas soldat to bandi lioté tu vas acheter comme na c'est que tu es bien battu là auditoire moi na biso té